Bana wenge musique boza wapi hein? Nazoluka bana wenge musique bafanatique ya wenge musique hein? Bandeko nanga balobi uwera sonda air ya retraite nde air succès ekomi obriller kaka boye hein? Air ya retraite succès ndeko ekomi évoluer penza makasi. J'espère très bien biso nyonso tolandaki prestation ya Werason o azali nango na date ya le 4 juillet en Belgique la forest nationale. Bandeko na ngai, il faut voir un spectacle hein? Ndenge Igwe le roi de la forêt abetaki spectacle wana botali bomoni boyeka nde balobaka ke grand joueur azanga fente te ingeta penza ya kusakana te hein? Bato ebele basalaki banza ba analyse, bato ebele basalaki ba réaction balobaki en tout cas Werason c'est le seul artiste penza oyo hein? A carrière ici likala, mais il ne cesse de nous impressionner hein? En tout cas, bana wenge tosuya boya bokota penza ebele to solola. Lobi ye moko Igwe de la forêt azalaki na live en direct, hein? Na répétition en direct de l'Angola à Luanda. Hein? Bandeko na ngai, il faut bomona live wana ndenge yindaki. Hein? Ezalaki ka répétition moke oyo bana mai bana ya wenge musique bayaki kopesa l'artiste force. Il fallait bomona ba commentaire na internet. Nga mono mituna wera azonga kaka musique ou bien eza ndendini. Hein? Papa Noël, Ingeta, le roi de la forêt, il ne cesse de nous impressionner penza. Penza la génération na c'est le tel artiste malgré succès s'il est déjà Azad déjà toloba déjà arrêté parce que il chante plus de la musique. On m'a souki artiste mo boye aye ko ben aye non moi collaboration quand to mona qui collaboration aye ba petit frère naye c'est qui Gezmawete Santema et qui encore ya misato na bosani yango ba yaki ka ko benga noto lika présence parce que ça na ba présence mususu lokola ba hein légende da musique na mboka biso lokola ba Werason wana ata soki ayembi te présence kaka ya pamba ekopula pe kosala ekopesa makambo na loba na ndenge ya bongo voilà bandeko na nga. Donc lobi Igwe de la forêt ye moko yangia mazalaki plein live hein? Na répétition à Luanda. Cela veut dire quelque chose est en train de se préparer. Moi, ce qui m'impressionne, c'est quoi? C'est voir l'artiste à se retirer pensant à game kala. Mais succès obrié kaka. Live kaka il faut bon mon année bato bazo les laye. Yanga mazonga la musique. Hein? Azonga la musique concentré kaka. Moi je trouvais que population pesa eza kaka na posa yanga mana game. Yanga mana game penza. Parce que na ndenge bato babando réagir donc bazoluka kaka que on veut que yanga mabanda kaka ko prester. Bino mo bomona ki le 4 juillet ndenge yindaki c'est comme on dirait aza jeune moko boye aza na énergie moko boye asika. Mais aza muto abandi musique kala. A se retirer na musique kala donc azala ka wana ke voilà naza wana en tant que Igwe de la forêt. Mais à ça, les gestes kaka mukebo, il faut mona. Moi, je vous ai toujours dit, vous savez, nambo kanabiso oyo. Ba artiste lokola par exemple, Yanyama oyo, Kofi Olomide, JB Mpiana, Félix Waze quoi, Lokwa Kanza, hein? Ba artiste lokola baza ebele mais mo ba kombo ezo kimangai. Donc na lo génération ya kala ya lelo to ça nango te de ba deuxième génération to longola ba première génération ba papa la biso ba Madilu, deuxième génération ba Yanyama
donc na bango nyonso ndenge balandani Koffi Olomide, Papa Chéri, Jube Piana, kaka ndenge bazali ko kaka ndenge bazali balandani boye, bandeko na ngai. Soki baye moi babeti moi quelque chose et puis bomoni eloko wana epesi makambo, il faut le féliciter. Bandeko na nga musique ya lelo eza musique ya lobi te, musique oyo bayangama babundi pour que bakoma ba imposer bakombo na bango. Musique ya lelo eza musique moko boye, un artiste kaka papa babimisi nzembo kaka moko esali makambo. Je vous donne un exemple. Pour la bao baebi l'artiste chanteuse Tyla aza sud-africaine. Fi wana mwana wana bandeko na ngai aye kobimisa nzembo kaka moko mai na lingala water en anglais. Baebele baebi nzembo wana. Il faut bomona lelo azwi 2 Grammy. Azana 2 Grammy Award. Pona bao baebi Grammy Award te. Eza lokola Ballon d'Or ya musique. Donc yo artiste ceux qui ont eu Grammy Award wana, donc dans le monde tu es compté. Ti na ba vient na biso ba fali pour pa ba faire rigola ba o bazana énergie kaka ya lelo pe bazo beta ti lelo lano bazwi yango te ba bundi penza makasi to longola nano ba Wilson parce que natan la bango wana ba Michael Jackson bazala ki wana, donc moya ko so eloko wana ezali penza difficile. Mais ki lelo o ba faire rigola les padres ba Fabregas ba Héritier Watanabe ba Robinho ba bien moko Aigle baza wana ba nominé bango ata te. Mais moi, on a eu nzembo moko abedi. Donc, cela veut dire que musique ya lelo eza na vitesse moko boye. Ezo compter ba exploit na yote. Ba exploit na ndenge ezo compter te biloko osala kikala. Donc, ezo compter oyo sali soki simbi epesi makambo. Alors, soki ba artiste lokola ba Wilson sali ba exploit déjà kala. Mais si lelo soki meki kaka moke boye concert kaka moke epesi makambo, ba mérite ba félicitations. Ba combien o balongwe déjà na game kala ba annonsaka ba concert te. Ba combien o baza na game ti sikoyo bazo beta ba concert te, bazo annuler yango. Ba mso baso tia ba concert mais bazo beta plein te. Mais ba wera son no balongwe game kala ba obeta ba concert poup epesi makambo plein foule. Donc il faut koyeba ke non bato ba imposer depuis kala. Donc baza bato basi bake na bango mais basi batiki trace moko boye na sima na bango. Est-ce que vous comprendre ka? Nga moko personnellement la landi live wana na donc na bando tanga kaka ba commentaire. Bino mo boye bi très bien na mboka biso elo kilelo oyo. Ce qui est comme kaka likamba ba live. Bino omoni ndenge mafinga mataka ekitaka ezolanda na boye. Mais natali live na moni ata commentaire moko ya négativité. Ba commentaire yo déjà ka ba encouragement. Igwe, ingeta, yo nesuka. Donc c'est comme on dirait tisiko azaka na game. En tout cas, ça m'avait fait plaisir ya komona ba réaction ba ndeko na biso ana. Ça montre que penza Congo na motema. Nako sabino te bandeko na nga, à un moment donné tous à la vraie. Tous à la vraie, moi je vous ai toujours dit, nam vie auto vivra ka. So qui yo oye baka ko reconnaître ba effort à moninga te, ça sera vraiment c'est vraiment grave pour toi ba topé ba nani. Comment est-ce que je vais le dire? Ba reconnaître ka ba effort na yo. Ba effort ba yangama o ba osala. Azata ya makasi te. Donc muke kaka boye me makambo epese. Faut topesa bango ba encouragement. Ba Koffi Olomide ba Quadra Koraman déjà 72 ans d'âge ma beti concert boye. Bozo mona. Ce que zala qui full te boye bibi no moko ba raison pour laquelle concert wana d'ailleurs il allait même annuler ça. Abundaki pour le concert là, il nous avait expliqué la raison pour laquelle c'est pourquoi tout le monde qui concert wana zala qui demi donc ba pesa ke ba tundambu. Il était obligé parce que bino mo boye ba réalité ba annuler ba concert na ebele. Alors, Oyo a décidé qu'il n'a non, trop c'est trop fort na betango. Malgré
tout ce qu'on va me donner comme comment on dit, exigence, tout comme biloko il faut na sala, je veux faire ça, mais je qui na beta na concert na raison pour laquelle tout le monde a un concert wana et comment qui na niveau ba katelier no boena boena boy, donc politique et belé kota la qui concert wana, mais malgré tout il a dit, il a fait, donc ba mérité penza ba acclamation na biso. Et surtout mingi mingi biso ba congolais, mingi mingi biso ba ndeko na bango ya makila penza. Ya makila en tout cas ya nyama. Pana mai baleli makasi tozo la concert na Angola. Ya lobby on ezalaki kaka concert ndambu, mais il faut mona na oloba ezalaki full te, mais vu que ezalaki déjà na live, il faut mona ba réaction à bato, donc c'est là ça promet que bato bazoluka penza ya boy. Bazoluka penza ya boy. Tozozela paye moko papa chéri jibe mpiana. Bana poto baleli makasi. Ngana kanisaki nenga yaki alobaki no voilà bato poto bana soki ezalaka seul artiste. Oyo bana poto balela kabeta concert eza ngai. Na bandolo alobaki ka boye nini. Na eko se renseigner penza eza ya solo. Eza ya solo bana poto ebele balela jibe mpiana. Habeta concert donc tozela pe ba génération c'est ya kalawana. Et ça, la moi, bah, retourne. N'enga rozonga na gamme téma. Présence kaka n'enga ba mususu ba ça la présence. Voilà. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Pendant on a to solo les belé mais to pesa ni ata motete. Hein? C'est pas gentil vraiment. Tobé ça n'ata moté. Si c'est toute ta première fois que la chaîne a biso tout comme malana yo ya liboso et salami ke au quoi na vidéo na biso, je vous prierai toujours de vous abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanakate ko cliquer na ngonga ya notification. Comme je l'ai toujours dit, malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que une SNM officiel a kobando publier ba vidéo ya sika bozala notifié. Alors, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez, cela nous fera énormément plaisir. Bande ko ngai ebele ba monaka vidéo na plutôt numéro na biso sur vos écrans. Tosiaka ngo pona lokola fantasy te numéro wana ozalaka na business na yo ozalaka na corp na mo bo sala ko lingaka ke le monde entier bayi bango, donc nos portes sont vraiment grandement ouvertes pona bino obengi biso komeli biso pona marketing publicité, on est là bandeko na ngai surtout présent. Donc soyez libre, c'est pas seulement kaka pona iloko wana mais aussi pona ba vie na bino bobengi biso no concernant partage wana bosala ki avi na ngai zalaki boye na boye to solo la na ndenge ya bia bandeko na ngai to tiaka ngo kolokola fantasy te, donc c'est eza pona ba biloko wana nyoso wana na système kwa kitoko. Alors sentez-vous libre bandeko na ngai, vous êtes le bienvenu vraiment chez nous. Na système moko ya kitoko, na système moko ya bien. Voilà. To continuer to évoluer na dossier, to évoluer na situation na biso oyo to bando solo la. Kaka na ndenge ezalaka ka affaire yemoko ingeta igwe le roi de la forêt Papa Noël. Werason ingeta yangiama. Kolo wenge musique. Wenge musique ne tombera jamais. Bandeko na ngai. Ah, pensant na confirmer yango. Héritier nous avait parlé que Wenge musique ne tombera jamais. On a confirmé yango. Pensa coup de chapeau à l'artiste, coup de chapeau encore une fois à l'artiste bandeko na ngai. Vous savez na vie o tozo vivre bandeko na ngai, ceux qui tozo évoluer boye na ba réaction moko boye ça positif. Et comme ma biso musika penza makasi surtout sur nos artistes. Vous savez, et bela artistes na biso bazalara bien, ba mususu ba o changer et ça comparativement ba réaction na biso ba fan. Et ça ba artiste mususu ba swana kate bazalaka bien malgré ba solaka te mais ba bazala ba penser ma bête concernant son prochain. Mais biso ba fan ya moko ne to koti sa rivalité mo boy na game.
hein, bon comprendre bino mo boyebi ba réalité ebele so to bandi ba rivalité za ebele na musique ya biso oyo biso ba fan tozo causer yango lelo oyo et ça m'a bien parce ça nous coûte cher. Imaginez-vous ndeko oyo so ki Black Shege oyo abanda ki ko finga Fally Ipupa na nsima ya Feregola akotana na Feregola so ki Feregola lo ba ya ko pesa ma quelque chose à pesiter ye wazongi le sous faire Fally Ipupa et Feregola bon moi ndenge atika makele le troublement boy donc eza biso ba fan ceux qui tozo pesa ba hein ba vi moko boy eza positif ata ba artiste na biso ba kozala bien hein ye akomo lo bandenge ke Feregola nde muto atinda kingai aske Feregola penza osala eloko wana hein ceux qui ba réaction na biso au travers nos artistes eza penza positif et bien même nos artistes bango pe ba ko se comporter bien ba ko se concentrer. Bandeko na nga ne croyez pas que ndenge to sala ba vidéo nos artistes bo bango bazalaka concentré na ba studio bango pe bazala ba téléphone bo mona bango ba tiala ba story na miroir asimbi pe iPhone asimbi photo. Cela veut dire que malgré tout ce qu'ils ont en train de faire ye bango pe bazwaka temps à côté na internet ye pe à scroller a quoi na vidéo mo boye akoki okwa na ba vidéo mo boye hein bon moni déjà. Et puis si moi kanda et puis si moi boyena boyema zangi na bakanisi wana te na mutu hein donc il faut to e bakabiloko to lobelaka surtout sur nos artistes aussi hein lokola no mona ki live ya Igwe lobby donc ba encouragement mo boy donc ozo mona ki amour ata soki l'artiste azu penza temps ko tanga malembe donc boko mona te l'artiste a kozala vraiment content hein kopé ça peut force à continuer biloko wana hein mais ce qui l'artiste a quoi na ba commentaire moko boye malgré baloba qui l'exception mais de ne manque jamais mais et commander bilete ben ce qui l'artiste a quoi na ba commentaire moko boye kokoti ça peut na ba rivalité moko boye o azangi na ngo atate na mutu vous voyez un peu alors qu'est-ce que tozo le senga to sengi na biso ba fan to ba rappel biloko koma sur les réseaux et surtout concernant l'artiste Nabiso. Moi, je vous ai toujours dit, tout toi, ça n'a choix naï. Donc, ceux qui osent avoir nos points, un leader dans alors, mêle-toi là-bas, histoire et concerner l'artiste, mon thème na yo eponi. Ba mususu tika bango pamba, tika bango ba vivre ba vie na bango parce que olinga bango to linga musique na bango te. Alors pourquoi ko fanda ko lobela mabe ya bango? Ça n'a pas de sens vraiment. Vous voyez un peu de quoi est-ce que na lingina loba na situation ana. Donc c'est un peu ça bandeko la ngai na système moko ya bien, na système moko ya kitoko kaka ndenge to solo laka, hein? Bozo ngona ndenge ya mabete tozo solo la biso na biso vraiment c'est très important. Bandeko na biso Papa Noël batu baleli ba fan baleli balingi prestation ya mbangu prestation ya vitesse hein na ngola batu vraiment baza impatient parce que répétition choqué soit na ndambo pesa ki bato eza lokolo pesi bato avant ngumo boye otiki bango penza o ba pensa baloba na posa moko boye pas possible hein. Papa Noël, en tout cas, coup de chapeau. Na habité ce nom, le retour, les retours des rois, hein, Yemogo, léopard. Yomo baby Papa Noël, n'a griffe à léopard, makasi ata bilamba, alinga bilamba léopard makasi, donc à se représenter, pensa qu'il tire na biso ba congolais, coup de chapeau à l'artiste. Et pour vous aussi les fans, na sepeli pensa makasi live wana ndenge les cas qui en tout cas kitoko penza na système moko ya bien nako sabi noter hein ce qui a ma bezali tout ça là ba partage ce qui a bien pe ba réaction a bien et pas ba fan ezomonana pourquoi pas ko ça là ba partage na biso pourquoi pas ça là ba analyse donc tout ça là kaka pona ma bete ata bien pe il faut tout ça là ka ba analyse bon mon parce que ba te belé ba komela ba commentaire no bino bozawana kaka soki ya mabe et mon ani ce qui a bien batu ba osala ba fan ba osala ba artiste ba osala bolobaka yango te yango tozolobela yango alors bozo yango penza na ninga mabete non voilà bandeko na ngai
comme je vous ai toujours dit, bino pe boza libre, espace commentaire wana, eza pona ba vie na bino. Le retour du roi oyo, bozo mona ngonde nini. Hein? Ndenge Papa Noël penza yeko, hein? Aso sala kaka ndenge esengeli esalema. Hein? Bozo mona ngonde ni, bobino pe peso pesa ba vie na bino. Toyo kabino, c'est très important no, hein, bandeko na ngai. Toyo kabino pe ba vie na bino. Na système moko kitoko, na système moko propre, je m'excuse. Cela nous fera énormément plaisir. Beaucoup de ça espace commentaire wana. Voilà bandeko na ngai, comme je vous ai toujours dit, et bandaka pe ici laka yango tokomi penza. Nasuka la partage na biso ya lelo. Ce que je peux dire, c'est juste merci encore une fois pour na kolanda biso. Merci encore une fois pour na kozwata ya bino et ko liker, ko partager, commenter. Cela vraiment été plaisir et pas na biso ya gaillard. Na ko sabino te bandeko na ngai yango tokomi na suka. Alors ce que je peux dire, Isakaka, permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout na système moko ya kitoko. Ciao.